na minute oyo yo mutoza na problème ya peau. Bon, eza na problème ya peau, oza na problème ya poté. Donc toze la kaka tant tokobima nde totunana. Donc yango wana siko code wana talanga bien. Bo talanga na bien. Ba bo benda siko film. Ya ba ya masolo na utubita. Ndeko nanga pona nga ebebaki makasi. Na komaki so na tali miroir boy. Non ça nga normal mais ebim sa net na lela. Aza témoignage. Donc o tale long nanga bien pa bana nanga. Non, ngai moko. O so bolimbo mona beauté nanga, boke okuta ngwe pa bana nanga. Te. Bana ba obenda parce que ba profiter ka nanga parce que père na bango so na zuba gam nanga ya talanga bien ikoti bangotu o papa bangotu mais ngai moko ndeko okoma koyoka yoka soni okoma kobatama batama okoma ko sopa fort de tel quoi so ni donc le quoi so couche fort de tel donc ça dit mutum so ala la pa ba so pele fort de tel boy po problème nini oyo pesa na koladi na muninga boy tale ona teso la mbape mendenge nini koluka mindondo te okoma soni okomi lokola koko. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Toyokosola masolo ya cabinet ya docteur Mogijo toyokosola makambalo posto na yebike bolukaka mingi koseka boyebike na ye azawana mpona kobuka bino bapanzi ya kokanga bino pema na coronavirus te na koseka mais lelo quand même topesa bango mwa conseil parce que calendrier likamba calendrier donc tu es na code moko to beta lisolo talanga bien donc lelo donc bolanda bokem nyana bi ndeko nanga oza musiko kolanda biso oza na ba otala pe biso déjà boy batala bien voilà donc bozo déjà big na pape po ya lelo eza biloka sika donc thème ya lelo eza talanga bien ok présent la die sobi to yeba ba konle ben ba yeba to talaka yo kala ndenge pona yo zalaka tozo kende malembe okiko expliquer ba congolais ndenge nini osalaka pour garder pona et puis okoma ndenge okoma lelo boy. Bon, na beta non moi histoire, na beta moi biographie à pona. Donc eza le quoi leti na beta moi lisolo ya po. Ngoni biso bandi ba monde art, to côté monde art bo petit trou. On s'en prend. Ce que biso to ba jeune o to risque pe na mamba théâtre là il faut perdre mon boy. Vous mona. Mais ce que vous avez jeune oyo à cause la ndoulé mais à cause de la paix jogo mais signé quelque côté théâtre et puis théâtre ba rôle la jeune te ba rôle ba père on s'en prend to signer pena donc ça dit tout ça pena donc ba beauté na biso na ba stéma Angers mais si oyo ba mouvement biso zaki donc ça dit yaki na ba guerre à danger donc biso pena to lo quoi neti ba guerre wani ya ko quoi bana wenge penza donc guerre ya mangwau na ngadiade donc ça dit il faut côté qu'on a besoin la danger besoin ba bogar bolata bien mara bien parce que ma guerre na bango on s'en prend c'est quoi yaki osala pena que toi qui na ba pona biso to bota manango pena donc moi teint clair moko boye mais toi ko barre yango et comme il faut osala ka obenda ba formule moko sala ba spebele ba choko ba nini tout ça ba o ba yebinga na no flasher pena donc ça dit pembe ko sala na te. Mais ça va mafuta là bato ça va produire belé ba hydroquinone banine mais sikoyo ya ko sala ke e baby saking ngapo on se comprend donc hydroquinone eza le quoi ozoka mafuta tandenge to
tokalinga la poisson tango kaka na nini ochango ata na cuillère ata na nini na kikalungu ochango na moi okuta eyanduki bosiko déjà so eyanduka mafuta oyo tochaka na po eyanduki losiko na poso nzoto esala yani ekoma kotumba omona ekoma sala ba noir ozo mpo taka ba climat na biso ndeto ala na affaire a choko peso okoti yango donc obanda olingaka toujours kaka obakisa kaka so soki omoni tashi moko ya mwindo esali yo olingo sani obandi ozosu mafuta okoma orenforce wana yo koma okanisaka oyindi place wana nzoka ezotumbama na berere wana mpo na nga eyaki obeba fort ere moko boye mpe natika na bahydrokeno tokomi siko bichange otiki non kaka docteur Mogijo je me suis penza boye na bikufa nsoni komona pasi fana ke nomona docteur ozomona biographie apo na nga nake omona docteur Mogijo atalinga a examiner nga dans mekinga na ba premier test ya nini tout ça ndenge yemora yebi musana ndenge asalaka aipisinga esobe yoza muta télévision donc il faut pona yo ezonga nga bisi docteur na leka sube émission te na koma koyoka soni na leka émission fona za ka koko donc na la taka ba maquillage en habité ko banga te o bando zonga na ba émission boye avec ndenge batu ba yebeli ce que docteur na osani abikotaka na ba traitement mais respecter kaka ba consigne kaka parce que docteur azalo kwa neti nakoloba ndeto lobaka docteur akomi lokwa neti donc docteur azaka docteur na po yemtu obikisa yo yemtu akosunga yo après akomeli ngai ba savon banini tout ça aipsi ngai banda ko respecter kaka ba air boye salaka boye na koti na discipline wana ma papa na moni après traitement na nga po na nga ezongi bi tant na bimi na traitement après ayebisi ngai susu il faut ko respecter kaka ba consigne po na yebe bati po o garder o maintenir sikoyo tenayo de ba principe ya kozala na yo ya kosala la savon bo ya kosala mafuta bo de ba principe na ekato yango wana ozomona parce que moni biso na mboka na biso toza donc ça dit déjà na Afrique mba toza na ba saison des saisons on prend toza na saison de pluie na saison sèche on prend mais sikoyo ayebi ko pesa mutu conseil pe ko proposer mutu ba mafuta oyo to ba produit oyo okosela yango na saison de pluie ba oyo okosela yango na saison sèche si on est na minute to na saison sèche est-ce que bato belé ba yebi ke il faut ndeni to ça mais nini bato ba yebi cabinet docteur Mogijo na bandal ezali et puis donc wana ezana nous penza place penza oko yo poko ozwa no ngo ya ebele po yo pe okotsa pe bato na cop omona pe baya ya mo batam batelema na bare batelema na banini baoteka na ba gel précis mais siko yo ko ozwa na en gros non après pesi no pe bato bagete en détail mais ce qu'on ozolo ba place penda donc ozomona net usine po déjà ezana ngo partout gel précis déjà et à partout bisika nyonso to utambola so to ni gel précis eza déjà partout mais ceux qui oza par exemple grossiste oza comprendre oko kende neti na bandal wana isika cabinet ya docteur Mogijo ezali na Chibango cabinet mususu ya docteur Mogijo eza na Victoire na en face ya district ya Kalam cabinet docteur Mogijo mususu eza na Bon Marché donc en face Bouyina Phoenix cabinet ya docteur Mogijo mususu ezali na Lemba na avenue na mona avenue Lubefu avenue Lubefu yebi nga ba otanga na mutu oui avenue et na otanga na parler et puis ba correct ba la produit aussi mio ba yinga eza na laboratoire national de contrôle et de qualité Pharmaki la Pharmaki ya mboka Congo déjà bien certifié donc Congo laboratoire moni na mboka Congo est certifié gel précis document yango bozomona déjà produit oyo congolais nyonso ko sala Omoni batokwa ba docteur Mogijo ba batomoko il faut to pesa bango ba merci elnyos. Et là on a sepela na docteur Mogijo azan esprit ya créativité.
Donc il y a créé. Vous comprenez? Mais, Azam ta silence. Apport, et là, on est à Sika. Pour la monnaie, l'émission, l'émission, on a déjà gamin, talanga bien. Oui, yom de l'obaki, le talanga bien. Ah, oui. La flashag déjà talanga bien. Émission les akaka, talanga bien. Ah ouais. On a eu 2020, yango, mois de juin. Et là, on a payé yango, on a dit ça. Et là, yango, et bandi, na bamoka muso qui va se les mon frère, au moins il faut profiter. Au moins le quoi tout ça na période. Na minute yom tout ça na problème ya peau. Bon, exactement, ils ont un problème à peau, ils ont un problème à poté. Donc tous c'est la carte tant to kobima de to tunana. Donc yango wana siko code wana talanga bien. OK. Na minute to wana makiti. Biso to wana maki, mais tant to kobima, yo sko talanga. Pour nga pena ko tala yo bien. Talanga bien, talanga bien. Et c'est loko ni président ko ba talanga bien. Et ça solution donc talanga bien, donc ça dit tout ça la sortie officielle, il y a gamme wana talanga bien parce que talanga bien ils a gamme mobimba. Il y a solution oyo docteur Mugijo a créé. Il y a PCBiso pendant que tous en confinement. Donc ba tout délai il faut profiter kolande la peau na yo très très bien kolande la aussi tena yo penda tango zo mananzela ba tout temps batali yo bien so amoni penda ke ataba boyo tala yo mo continue lekele liboso talanga bien. Oh moi c'est ça moi genre tala yo kaka photo quand photo do talanga bien donc ça dit ato moni ngati na kola sala tout au talanga bien. Donc en tout cas bandeko to profiter. Donc ce que je gamme na yo ya talanga bien. Oui, gamme bazo na télévision bazo na savon, il y a bio MJ. Na gamme hein. Donc ça dit savon bio MJ. Ils a union surtout ba branche wana. Donc ça dit ils a ba yo ils ont complété que ça la biso bien tant to kobima batalo bien. To wana savon bio MJ, to na glycérine bio MJ, hein? Glycérine bio MJ et puis to na crème bio MJ. Vous comprenez? Donc, tu as un savon bio-MJ, glycérine bio-MJ, et puis tu as un crème bio-MJ. Donc, nous sommes en train de faire les gammes mobimba. Donc, si vous avez une gamme, vous avez une gamme ya talanga bien. Na kati wana savon. Ils ont un savon bio-MJ, ils ont un glycérine bio-MJ, ils ont un crème bio-MJ. C'est que nous sommes en train de faire les gammes. Ndeto bengango talanga bien. Talanga bien. Donc, si vous avez un parler. Mon réalisateur, c'est sur zombie. Au sombi gamme wana talanga bien hein tous les trois ça va PCO bonus ouais bonus c'est allé c'est quoi il y a gel précis gel précis donc bonus ouais ils ont fait au sombi bonus wana au na suka ba PCO bonus oh il y a gel on prend gel précis donc ça dit wana siko pena va no à l'aise vanda à l'aise izela noka ata moi 2-3 jours car que oza pena na garantie oza na gamme na yo ya talanga bien vano à l'aise mais tango ko bima na nzela ndoko yo kande batu ba rolo président on sala ba produit oyo za artiste ya mboka Congo artiste munene batu balanda ka ba yebi de par-ci par-là tant on sala ba produit oyo et convainca yo ni nesta que yo sala bien convaincu bien ba produit oyo témoignage ezanga moko ngai moko na ebité batuta mususu. Votre peau a une solution. Et la solution, c'est Mugijo. Avec Bioflore. Bioflore. Oyo esili baposa batunyoso. Everybody, my name is Aljan. I have good news to tell you about Mugijo. I used the cream to help me with some scars that I had on my nose and on my leg.
and it really worked, and it took about a week before the scars to start going away. I've tried Neutrogena, I've tried Nivea for men, and none of them worked for me, and this was a very terrific product, and if it helped me, I know it can help you, and I hope you have a good day. Oyo, Mama Nakapata. C'est un produit qui est fabriqué en RDC, République démocratique du Congo. Mais les consommateurs sont internationaux, même au niveau des États-Unis, à Los Angeles. Yo, Flo, this is the best one. La solution de votre peau, c'est Mokijo. Yo, Flo, this is the best one. Batu nyonso, batu bote, baya to soutenir produit oyo. Esilisi baposa ya mwili. Les consommateurs sont internationaux, même au niveau des États-Unis, à Los Angeles. Tous à Los Angeles, Californie. Awa, Michael Jackson akufa awa. Produit oyo. Esokoli baposa nyonso apo. Oyo. Eza suka. Bosangisi yango ekomi swenta ibo. Papa, kende, somba. Soko sombi te, okofi. Olali, olongwe. Okofi, oziki. Eya, somba. Texas, New York, California, Utah, Somba, Floride, Tobutan, Sukara Masolo, Floride, Papa Token, Tosomango, Token Asto, Token Naya. Je peux juste vous rassurer qu'avec ces produits, beaucoup de gens ont senti une transformation dans leur vie. Pourquoi ne pas essayer le produit Mokijo chez vous? Et vous aussi, vous serez parmi ceux-là et qui montreront comme ça. It's the best. botalanga nage bobenda siko film ya ba ya masolo na utubita ndeko nanga pona nga ebebaki makasi nakomaki so natali miroir boye non ça nga normal mais ebimsa neti na lela calandre ya ko blaga na ngote calandre o calandre hein tika ko salsa ngo blagiti ko salsa ngo blagiti elongi donc parce que elongi ya mutu eza ya yemoku atali pasa na yo boko kala pendate donc yo atali pasa no ozana souci na ya elongi na ya ozana souci elongi na oti yo bano webisa lipasa ya boyebi ngane na zalate boketa elongi na nga bien pas lipasa na nga o baby sinde ya yo ye patikali na ye ya garder ya ye so bon ouais nous ça savon bio MG glycérine bio MG na crème bio MG ya on ko sala ka blague te soko ka o baby sika figure ata ozana lar bato bando kimo bando kanso kweya so bon bande ko bande ozomona bongo na présent isobe alobi akobeta masolo ya mutu te ye moko aza témoignage donc o ta le long nanga bien pa bana nanga non ngai moko o so bolimbo mona beauté nanga boke okuta ngwe pa bana nanga te bana ba obenda parce que ba profiter ka nanga parce que père na bango so na zuba gam nanga ya talanga bien ikoti bangotu o papa bangotu mais ngai moko donc mikolo mutu nyonso ba ke talanga bien kende ko luka place ezalaka talanga bien okozwango na babi batalanga bien okozona même adresse au peso na même adresse wana na pesi et puis ba ko zwango susu partout parce que zokota déjà donc ça dit oh ndenge to lo baboy donc malamoko tozo lancer ngona marché dans numéro affiché wana na partir numéro wana et puis déjà ba gamme ngo yango gamme mobimba talanga bio zo mona ba produit na biso ils a déjà na se wana toza na savon bio MJ toza na glycérine bio MJ tozali na crème bio MJ et puis na gel précieux comme bonus voilà da ba congolais nyos bozo déjà s'il plaît elanga oyo o pandémie confinement quarantaine na elanga tout ba to bando ça elango pona ko éviter ko toucher peut-être virus aux on pas cause mais obi pe na elanga
trop ekomaka bato bakomaka maboko bapembe tout ça ekoyede biso susu mpona temps en temps ozotiaka na maboko tout ça voilà donc ça dit eza mpona koutiliser na kolanda yo président la DSO bozosolola na bandeko nyonso oyo bayebaka yo ndenge ozalaka na ndenge okomi mpona baproduit oyo ya Docteur Mugisho mwana somi ekolo Congo oyo azosala eloko mpona intérêt général intérêt ya famille na ye te mais mpona intérêt bacongolais nyonso wana pena fo nazwa pena boye nasolola pena na bato baolanda nga na public bandeko boolanda ngai nazoyebisa yo affaire ya calandre kosalisaka yango blage ti nde kaka nalobi otala bote na ngai epa lipasa na nga te otala bote na ngai na bana na ngai te yo muku solution déjà ezali Docteur Mugisho si apesa biso solution banda kala et puis azo continuer kopesa ba solution mpona loposo na biso Docteur Mugisho aza mwana mboka abi non po bongisa loposo faut pas kaka okay na 4 saisons ozwa malili banini te à partir ya awa oko garder loposo na yo yango wana na période oyo tozali nango ya saison sèche akréele biso gamme mobimba ya tala ngai bien ndeko okoma koyoka soni okoma kobatama okoma kosopa fort de tel okwa so nini donc lokwa so kusa fort de tel donc ça dit mutu mso alala rapa ba osopele fort de tel boy po problème nini oyo pesa na koladi na muninga boy tale ona teso lamba pe mendenge nini koluka mindondo te okoma soni okomi lokola koko okoma mawa et en plus soki po e baby atoza na yo normal e bando bimiso lokola neti ozana ba problème neti ozana matanga neti ozolela neti non omoni kaka calandre oyo ebendaka makambo calandre ndeko mwasi ndeko mobali calandre ekomemela makambo ebele ekomemela yo kope neti biso osalaka bapipe ekomemela yo mpe marcheti towana besoin ya loposo ya boye towana besoin na ye parce que azoflashe mais yo ozoboma mpo na yo ndenge nini epuis ozotika yango bongo kende oluka docteur azali Docteur Mugisho akopesa solution ya loposo na yo témoignage ya mobimba ya monene kutonga moko oyo nyonso tuna lobi na kosite ndeko kende koluka Docteur Mugisho rapide kende mbangu kende omona Docteur Mugisho opesa nga raison ndenge tobatami boye ozwi traitement na yo malembe ozwi baconseil banini tomokolo kobima tokamwa yo bandeko ere yango oyo talanga bien bamiso mpe tomonana mwa kala parce que makambo ya confinement oyo mingi tomonana mwa kala mais ntango tokobima nga na banoluka bino nayebela yaya talanga bien okanisa te ntango otinda otalanga bien nga na otala te nga mpe na otala yo yebela mona Docteur Mugisho papa na ye pesa ngai gamme ya talanga bien po tokotalana na gamme ya talanga bien oza na savon na yo ya bio MJ na kati wana okokuta glycérine mulangi ya glycérine ya bio MJ pe okomona crème ya bio MJ oza l'aise ozwi na yo gel précis oza l'aise ovandi en tout cas bandeko affaire ya calandre ok calandre oyo aza na matoyi ya koyoka ayoka oyo mpe aza na esprit ya kobude tokotala na bien okobatama na mire te mais na faux de teint alamu Docteur Mugisho azali na Kasavubu numéro 12 Bandalungwa Docteur Mugisho azali mais faut pas s'appeler numéro parce que bato mosusu na musika kaka kobenga azwi rendez-vous oui oyo alingi azwa Docteur Mugisho numéro ezali 089 85 73 874 numéro ya Docteur Mugisho na bandeli magasin affiché na écran ne bar bozomona wana eza 089 85 73 874 wana ozwa ye moko Docteur Mugisho ye aza nzambe te ye aza monganga okeye oleki na laboratoire osalisa fiche ndenge omona na bahôpital nyonso ndenge ezalaka donc yo malade oye nango wana oza malade
bako soigner yo ndenge longo bani ozu procédure akoyebisa yo c'est biloko to linga au mona na hôpital amune ndenge pa na ezali okoleka na service de travail batali pona yo oyebi ndenge ko solution na boyi lobi okoma eloko oyo président la dazoloba oyi affaire à calendrier tolaka calendrier oyi ba okomande kombi obi kombi obi vewe tala oyebi so sombikar no ya danger hein so sombikar no ya danger babuko ka calendrier mawato ok luka ona kipanza osoka na mbangu donc yango wana faire calendrier ko ça sango blague te docteur Mogijo azane balobaloba te neti balobaloba basala sala rien mais ye aza muta silence mais misala ndelo yango eloka sika e awa gam talanga bien to pesi ba adresse lombango ndeko na ngai aza mwana mboka Congo ezeloko salami na ressources naturelles ba congolais ba plantes car ba matito négligeaka nde sali moto pe asali yango docteur Mogijo 100% congolais alors to simbana na ba moko na bolingo ndemboka na biso ke liboso yango docteur Mogijo alobite ngape na susa mboka nanga oleka lakisa yango na ba mboka mususu tikala salango awa président la DSOB na mutu na ngala tuni asuka yo bima otambula mo mokeli bande ya mboka Congo et ce so mona elengo le quoi docteur Mogijo na makambo abimisa oyo like azo sala musala ba gam azo bimisa ndeko tambola bongo et ce mona mo docteur mususu le quoi docteur Mogijo azo sala sabat en tout cas nazarape na tina na mona docteur Musuti parce que na takadea na docteur Mogijo na comprendre de docteur na tina kutute na kanisa docteur Mususu pe na ndimte ba même to bimara bongo bimara ba produit na yo na tuna bango te na réserve quand ngana kendaka déjà voyage na mona ka docteur Mogijo na suis ba réserve na nga provision na nga ya ba produit na nga na sali voyage na nga et puis soki oluki yango pe bien na poto si ekota ba produit à docteur Mogijo bato msusu ba utaka na poto ba ye ba sombi yango ba kesa elango commerce comme ok merci ba de comme la suka to suki a ezali kaka moni version suka lelo na ba na ifse bino bozo ba bic na ba papier parce que zaki joue à kokoma gam talanga bielo ka sika na bonus nango gel précieux donc eza gel précieux loko oyo eza certifié na toujours na poche bozo mona ndenge président la ksango donc awa to yema kambo donc pièce par pièce ya procès wana te mais pièce par pièce OK koto yo na gel précieux OK koto yo oza bio MG OK koto yo savon OK koto yo glycérine donc to kangi bino par to confinement bozo na gel précieux tant toujours bossa na mbongo na poche mais gel précieux après totalana donc totalana bien c'est quand qui me kolonzambe ezala mabote na bino ndeto kote mo komalobi. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.